Ali Maimona mama Ali Maimona homme social Ali Maimona mama Ali Maimona homme social Ali Maimona mwana nzambe Ali Maimona adola rebelle. Soyez les bienvenus. À tous nos internautes de Alma Congo TV, sans oublier nos fidèles téléspectateurs de la chaîne télévisée CBS. Vraiment, la vôtre Manila ici, la Bijamie de la presse, elle est toujours là avec son invité. Mon invité, vous allez le découvrir tout à l'heure là. Aza vraiment me représenté parce que Aza mutu oyo asala fait vraiment combo bino bolinga kaye bosenga kibisoto ya mbaye lisusu na plateau na biso info à la source tellement tozana mituna ebele oyo senga vraiment ba vérité tellement y pas à la mutu ya vérité et on to sepeli ko ya mbaye po biso na bino to comprendre ni nezoleka to yeba pe ni faut ko sala vraiment séance ya ba bonne fête ils ont continué kaka parce que tozana mois de la femme moi ils a dédié la femme africaine, femme vraiment au monde entier. Et là, n'a qui vraiment manque que souhaiter toujours bonne fête à ma maman chérie, la grande dame, maman Gongo Ifema, Marie-Louise, maman Abota Manela ici vraiment, je t'adore beaucoup. Après Nzambe Zalakayo maman, ou Milaka na yo ta bandel mokili 1100e fois na ondima ka kozalaka maman nanga parce que au nazalelo eza grâce à yo et à lui-même la femme est légitime. Nathalie Itoua Fource, la femme de Micha Brando depuis Allemande et notre top modèle Magali Itoua depuis Berlin. Mingi Mikoloto Bengende Motema Sven parce qu'il y a mes biso mndeli ami balé na famille. Et bonne fête à tous les essiers depuis Brazzaville, mes grandes sœurs chéries, mes petites sœurs chéries. Et tant que femme vraiment, moi la votre sœur n'a souhaité bino pe nazo continuer que souhaiter bino toujours kaka bonne fête. Il y a moi de la femme. Mon invité est déjà là. Otoso Betana et Masolo beaucoup comprendre vraiment qui es-tu alors ba rebelle bolinga koloba na wana l'homme sage ndenge bino boko mela kinga ba mituna na bino mandela ya mbela biso na l'homme sage parce que l'homme sage ndako limbo la biso ba question autozana donc je suis déjà là avec Blanchard Mosaka de BCBG donc mto abunda pona bitumba ya ba porte-parole bazo bisika lelo bisika bazwi gera ngo banda mulai mais grâce na bango lelo ba porte-parole baza fier. Mon invité déjà là à qui je dis bon début de la semaine Blanchard Mosaka. Bonjour, vraie chérie. Manuela? Oui. Manuela, donc, Zarani Binombal et Emmanuel. Le but dit parmi nous. Donc, Tarasun Nzamba Etala, Nzamba Etalo. C'est long. Nzamba Etalo, faut se peler. Donc, on a passé dans le mot, on a pas fanatique, tout, il y a papa chéri, on a battu tout, on a rabina, d'amalom qui a mis le dans coco. Pour y aller, on a souligné à côté, tout ce qui est côté. Tant il y a joué, Bissot va travailler, on essaie de te rappeler. Donc, on a fait ça dans le logement pour grâce à une des biso, il m'a façonné biso sans y biso l'oroté. Beaucoup en émission, beaucoup en moi, caméraman n'a pas ma casse. Pour me filmer le mumba qui me l'a. Donc bref. Yannick Matamba. Yannick Matamba. Donc faut, baka na partir, on a bien mon connaît longa wenge. Bozong si na partir. On a bien longo la nonga zoye moko. Hein, zoye pena ye moko ndenga zoloba. Ah, zoloba. Molo comment finga mon connaît longa pas gêner finga na pas chéité. Pour tout la zone vie c'est binada. D'une manière ou d'une autre. Tant que vous avez la personne, na kuta na tête ne maboba ka benga mon papa chez mtape singa aledi ya tête nai na kuta na William ya William mshana ka benga mon papa chez na kuta na William mina ka benga papa chez o papito papa chez o vieux constant o tomalo wa ministre d'état o biveli nyoto joli ministre papa chéri sans papa chéri na kuta na bangote singa kuta bangote ke électricien donc na kuta bona électricien na bangote ko kuta bona nga donc ba pesa 1 kilo pour ba ibi na tsara papa chéri na pesa bango tumbo te pa bazana ba famille na bango na bana na bango na ninga kabino forte tende maboko bango bingande na ninga kayo trop ya wili mushene bina na ninga kayo ya wili lumina pero tambo ko bwana ba ministre na biso na lela bino fort pour na kuta na papa chéri donc mkono longa besoin sina film ngalinga na papa chéri mkono longa na kuta na bureau. Donc, finalement, on a été pour nous c'est mon côté. Pour que c'est papa chez comme c'est Michael Jackson, à Koufa, le roi à Koufa, dans un BCBG.
Merci beaucoup, la femme légitime Nicole, Madame Fire, vraiment, hein, Oyo Kit. Info à la source avec Manela, ici, to bombi ba image, ata après 10 ans, ata après 20 ans, to bimi sarango kakapo, mosaka lobela ngo vraiment la monte manaya refungwama. Hein, il mo penda sengi ngo sentir que mo ko biki cameraman azoye. Vraiment la grande dame Brigitte Anani depuis Paris, vraiment restaurant, hein, lingua la wana vraiment tabamoto, masanga malili monte ma JC lo quoi. Mon oncle préféré, vraiment, Nzambe Abate Labino. J'espère que si on s'y a des questions, Nabiso et Bandi. Vraiment, prêtez vos attentions parce que la minute on est décollé. Bah, j'ai un refungwami, mambango refungwami. On s'en rappelle. PDG Ali Maïmona Alma Service, l'homme au service du peuple. Bon, comme nous écoutons un PDG. Donc, Congolais, pour France et confié. La province est belle, tonga minde ba kendela la ba pesa ki mbongo na France atongi ba ndako bele azwi mbongo na compagnie na ye ya Alma Service ba mindele ba kela donc alali sara mindele ba tonga ba immeuble atonga ba parler na France comme France comme la confiance na yo otonga la bango fa donde bolula ka France wana PDG Ali Maïmona a contribué aka na ba ne pour na papa chéri bo ça papa chéri na kutanel tel niveau. Voilà pourquoi la Benjamin vous demande toujours que boti karamisala na bino lo barana ba place na bino. Parce que ce totanga kombo ya papa oyo misala na endele qui vraiment mon big boss, mon papa, le PDG Ali Maïmona, nzamba continuer ka salo bola mon papa. Pour me témoigner nzamba personne na n'importe qui. Vraiment tous ara fier na yo parce que vous êtes homme social. Yo homme social mais ya kombo te za misala. Vraiment merci na nyoso sala pona biso hein bana na yo baleki na yo bandeko na yo mososa pesa biso na no ba news ya BCBG na minute BCBG ezo évoluer ndeni non BCBG za kitoko makasi trop oui mais pour venir au pouvoir au mois de mars au mois de la femme moi la bino pour la mon abino wana na moi te pas na moi sera na chaque jour faut qu'il par moi sinon ninga moi sinon vous arane bien pour tant on ronflera ya tala rayo merci beaucoup vraiment le recotra na nzoto no pour la tabia obima bien ba mono donc moi ça kilo moi ça force donc na bité place na chara moi c'est chaque place moi makasi trop donc faut pas na boire chaque jour mais pas le 8 na mois de mars bon qu'est-ce que tu à Congo et bombela qui bino le 8 papa chabino nga moi sina qui paraît le 8 et moi ça chaque jour moi c'est pas dans un quotidien alors hier on c'est pas pour rien avant le 11 mars tu bêtis 6 concerts avant le 11 mars 6 concerts dans le 1er mars tu le 11 mars 6 concerts tu as le 1er mars le 11 mars dès dimanche vous te cogiter mais tu bêtis 6 concerts tu as concert il y a avocat toi Congo on t'a bêté comme papa chéri et qui chapeautait les 3 ministres de la place ministre d'État son excellence Maître Alexis Tambwe Mwamba ministre d'État Thomas Louaka double ministre bienvenue de Tanjoli après on va bâtonner toi Congo ba procureur toi Congo biso za discuter mais batali batamise babino batamise bilengele babino to se retrouver pas binada ba monde ba me konzi binaki ba beti ngiseto beti to beti kana Béatrice tolongo wana tokebeta na haute tension VIP $50 la piscine wana biso kaka le cas na mars ça va tolongo tobeti 4 concerts ba mariage ba tout kaka na mars ça va tokebibwa na concert Aisha la malienne kaka na mars ça va les 11 autres clôturer on a Léontel na sima immeuble on a na boulevard face à Sozako le 1er avril le 1er avril plutôt l'émission monorizanga le Colombe beta appelle Bakou donc le 1er avril le 1er avril l'émission monorizanga le Colombe beta appelle Bakou le 1er avril na sima immeuble on a trawana la Léontel na piscine voilà donc on clôturer mois en mars voilà avec papa chéri Binadama ba maman bazo ponaka kaye Manuela baninga tu bio moi cité baninga tu bayana madesu na ndako ba utina madesu na izini bayana madesu na wenze bayana madesu na coin papa teka ka bayana madesu na ndako bokotsa bantu na nzungu te boponaka ya mabebo bwaka kabango malga utina madesu pa itu madesu uti mukolo isese bolanda ngo akoti na madesu tina saki me boponaka yene boti sobe batiteti o batika la neti bakene pena na madeso vrai au moins botiki bona mai botiki mai 2 minutes au moins yatika likolo ya bien bakiti na se bo kongoli ba ngoli ke ba frauder ba ventrer ba fausser botika ra ya bien yakati parce que botalaka mboko soki madeso makasi bazo rapongi wana te soki belité ba luko ki Manuel mtateka ki selem mtateka madeso ba robet le pot de mona zwe examen d'état mboko teki madeso pété ba no luko chaque jour papa monsieur yete papa c'était mateka ba bloc bien après ça ba disque bien makambo bien il scène pas pour elle le ba tout bazo luka papa chéri na repeso kele papa chéri za karatéka te ni judoka ni boxeur Jean-Claude Van Damme
Asa esoni. Jean-Claude, oh oui, maman, c'est le Jean-Claude Jean-Claude Van Damme. Il n'y a pas bonne. Bien, Jean-Claude Van Damme, acteur de cinéma, cinéaste, il y a le bandat au Botama. Alubazo ya Kishasa, pas coûter papa chéri. Mais il n'aurait pas Botama à Lubumbashi. Makubuna monnaie, camarade de Nénan. Tu comprends pas ton restaurant, c'est soulagé. Jean-Claude Van Damme, ce gars là qui a un bateau, tu n'as vu à Comboana, mais les heureux. Quand il va attendre des leaders, mais heureux, tiens, on va site na bango, mais heureux, côté Instagram, papa chéri, il s'y va qui peine à monter. Moi, on va foutre 15 000 $, il m'a la vidéo. Nazoya. David a payé des aides malgré 15 000 à 5 photos. David a beau, mais David a pas photo de papa chéri. T'as les bébés bêtines à Lubumbashi. Et toi là, toi là, tu fous 15 000 $, vous comprenez? Nambo, on va foutre 15 000 $. Quand on a beaucoup de wow. Il y a des qui vidéo, Toyo, quand on fait un internaute, on a biso na ba téléspectateur, on a bayoka. Zana bandela maman langa ye. Kotana yolobaki. Kotana yolobaki ba téléspectateur, on commence ba yoki malamu te. Nzambe yoka. Yoka. Jean-Claude Van Damme, soon coming to Congo. Azo ya wa mona ye. Jean-Claude Van Damme bakutana jina papa chéri. Amona papa chéri kimono. Amona papa chéri bibenda zo mema. Papa chéri zanan chanteur. Il a que sa belle voix. Jean-Claude Van Damme yoka ba recto verso, yoka ba omba. Oui maman psenga na Dallas. Na koloba mo koloro ya. Atindenga na bunda ba mettre to tumulanga. Sora ya obeta ye. Poyeni mkona mkonze makasi. Mais avant ya obeta mana musaka yo tumone mudule lo poazela ka Jean-Claude. Sora ye. Pas okutana le pomme qui était. Akutana le pomme qui était quand on a luketu. Bon sora ye. Jean-Claude Van Damme yawa. Maman ibse nga pona ba mettre Kishasa. Boyebite. Papa alingara recto verso. Alingara omba. Pas okutana papa chéri ni. Papa chéri ça de haute. Il n'est que sa belle voix. Ba nzembo Jean-Claude Van Damme ndingaka. Abia koya. Moi c'est à Chris Lucas, j'espère. Chris Lucas aux États-Unis. Abi papa chéri, mon collègue papa chéri a retamboussé 54, 52 États aux États-Unis. Pour mon bon star à mon aux États-Unis, mais à Kraka papa chéri. Et puis venir qu'il y a la banque, pour y a la banque. Si vous êtes sûr, c'est une homme d'atteindre pour vous êtes ressorti. Il y a la banque. Merci beaucoup. Alors bien Congo, n'ingana papa chéri, ayebi pe kara. Tozo zelaya. Koloba mbang koloba mingi mbanga passe atindeli biso audio na vidéo tozela siko arrivé na ye te na sepeli makasi Manuela soki aki ba vele to na yebia Instagram to sambo ba Twitter ba comment tu me voir na Facebook Mosaka tozela jour ba de leader tozela jour ngo biso no sokomo oui mais ça na rolia ndunda mko zora soso bana mera mko na balabala zora te azui ah papa chéri salia limbisa biso pardon limbisa biso proverbe wana comment même siko mo même biso no biso musika Van Damme tozela arrivé na yo penza na habité to lo bandel nini to yo ki vidéo bino mokenda ka soki ba world po lesa même world musique ezati bébé ya world po ça na monde boni ba ngate bokenda ba world bokenda ka tout hein ataka chakula ko le blabinote to ko solo la te to ko solo la te to zela Van Damme la roya te to zela la roya ataka chakula le beli bango Van Damme pe mutama kofi ke ba pe ko ya pe simbite bo betani pe c'est comme un créneau international. Amata tapis rouge à lemba. Basali film à Soukala Bastalon, bango. Tu vas tirer côté moi rabunisa bango. Prêtre. Mais tu as banen. Du soleil bien mettre dans camarade. C'est avec le Bastalon, na Barnod, na Jet Liké, na Congo, artiste d'Afrique, artiste c'est moi ma casse na CPN comme aïe j'y piana. Et puis na CPN. Te banem sur la vidéo, il y a qui bende na vidéo bien. Total la peine longa Van Damme, to yo kapé Van Damme bien Mosaka ningo memela biso wa to banga ke mukolo ko simba te. Aïe, j'y vais bien là. Jean-Claude Van Damme, soon coming to Congo. Dans le gars, on met qu'à la JB. À rejoindre Yohan à Van Damme. Ça va mettre la bouteille pour la Kimfoula. Merci beaucoup, chers internautes. Oh, ils allaient qui quand on part, il y a BCBG, hein? Na part quand il y a Yemoko le roi, mon condi vraiment il y a BCBG, papa chéri binadama. Hein, on est aquí quand contexte na ye na minute au suko to fongoli ya Mosaka. Donc avant que bandana fils faut les canons on a papa. Donc quand les canons on a papa binadam, ce qu'on a minute to côté na fils na Mosaka. To mo beta ce ko Italie Mosaka. J'espère que première partie et c'est Pélici Bino, Salibino
bino bien makasi bino ba mourir vraiment ya bonne musique to souhaiter kaka d'avance déjà ba bonne arrivée na Jean-Claude Van Damme na Kinshasa to ebite mukolango so ezande nini faut terme la Jean-Claude Van Damme na Kinshasa il papa chéri mosaka to tikaza mutu to ebite pata mususu ti ba mukolana ba contact mususu pe kokota e comme lango tournoi pe Jean-Claude Van Damme na Kinshasa azali on a BCBG lo bazane groupe lo bazana groupe on ne sait jamais hein to souhaiter kaka ba bonne arrivée na ye. Merci. Bah welcome. Voilà, yango wana. Vraiment toke na série na biso ya ba question parce que na bike ba yeba comment kengo mité mezo zazi la manela zo lobisa mosaka mingi mais ba mituna na biso na lobité. Donc to bandi na mutuna ya liboso utaki e pa ye moko mon vieux Max depuis États-Unis atuni alobi na nga ke to tuna mosaka à part qui porte parole ya mosaka. Nacha mosaka ko ibisa biso vraiment ozalaka nani. Donc à part nani métier contexte qui porte parole. Ce Mosaka c'est quand même biographie. C'est l'on dengi batu bajijara Mosaka. C'est un voyou, c'est un comme ça, c'est un comme ça. Ce Mosaka ko sunga penja batuana to yeba vraiment qui est vraiment Blanchard Mosaka à part titre ya porte parole. Ngai nazaka ka Blanchard Mosaka nazala nga voyou te na tanga classe kwa bango nyonso. Na salima physique na humanité. Nazala nga ka Blanchard Mosaka. Moi na papa chéri. Fruits fabriqués par papa chéri. Nathan une classe le roi Montenegro, école nanga yango maths physique awa na salle maths physique na Kimvula école nanga Kimvula yango na salle maths physique awa na université na salle nanga électricité maboya yango kumisa ba classe yango belé nazaka tête bien faite nos tête bien pleine ba comprendre rara na salle qui c'est pas pour rien ba benga savant pour un sage, un savant pour la mailler les bélés. Na riche na culture générale, les una baxé, on va y que messia à la 14h un jour. Oh, il faut à la 8h, messia à la 14h. Mais ça sera la balle pongi moi sinabana. Balle pongi moi sinabana. Ya on pour le moment comme joueur le plus fréquent, bon on est na caisse et boujarati. Ça la bien c'est l'hôtel à la 14h. À la 14h. Cristiano da sala ba 5000 abdos. Ya on la raison na chocolat. Na libumu na quoi donc na ba mama comme belé natanga trop naza parolier l'unique porte-parole parolier na Congo depuis Congo a été Congo depuis la musique du Congo a été la musique porte-parole parolier na sala nzembo na sala animation na sala makambutu mais tout na bomba rango na travers na nga les na wenge BCBG pa papa chéri muta façonner nga 21 ans na jui o tout mobala zwaka pa papa chéri na viara nanga batute batunde ba jalousanga po mona ramoi karavi et ya ramoi bene ba master bele ba jalousanga na bango mais nga la problème batute na tala rara sala bon chemin nanga na nzambe nanga na l'aise en tout cas mémoire nanga l'aise donc biographie nanga yango wana na rolo ba na beta bale na première division va Cristiano Messi na cha Vitabi comme nanga Blanchard Mavuzi Mambo. Je suis de la famille Mavuzi Mambo, 6e na bango, mais Balé et puis ça comme Mosaka na tilelo na zoa jambon na agence sans identité de Robin mo Blanchard na tilelo sans de ce na yolo na côté ka agence na monio Mosaka za ba signer papier donc mamba carte batala raté mais bien ba fouiller bien ba je bien ba dollar ma be nga na zoa bon agence sans identité agence toi Congo MoneyGram Western Union agence a permis nion na zoa sans identité tilelo ba roulage na batala ka permis na ngate na nini parce que Blanchard yele ka mutu na biso ba bina yibaka na ngate donc nazalanga pepele mémoire nangeza bien nazalanga à travers papa chéri donc naza mutabatu relation ekuba nanenga muwa mukete mosaka camarade ba ministre mosaka pi pete ba ministre mosaka pi bataba mulunda wa ba jinabi moto abatu babonga mulunda wa ba jinabi mosaka donc naza camarade ya batu babonga peut-être ne mabokoba kana 22% si mais blaye bobolia kana akati kamunde la yokati kuna akati tout enda suna mayonnaise eza blague te po ya soma taba ya mubimba bino to soma mubimba soki taba ya mubimba soki ngombe ya mubimba on est na mesa na mezi na bino na yeba na tete na lira na melaka na ye na yeba ni na Congo mubimba na kenda fête ya président de la République Congo mubimba la mon petit nanga maître waza a utaki Belgique Paris donc petit nanga maître waza le na salle émission na pango la bango donc maître waza ywana petit nanga parler donc kolanda nzoto ta Roberto abomio a Roberto na ba degré ti abomeli yo
mais respectera l'état yango atika kolanda nzoto wana te nzoto wana ba maneke pour muta aspect belé maître waza suprême yeyo donc puis petit nga parler nga kamada yane deni na koli na lupango na tangi première 6e première 6e humanité donc 13 ans na yara na lupango ko lia ko mela donc senga donc bango tu ba petit nanga donc nazala nga bien na batu na zio nzamba pesa ranga bon qui toi na commune moi jalousie za raison bon c'est pas grave. Merci beaucoup. J'espère que vous êtes vraiment très attentif. Il y a une biographie à Mosaka parce qu'il y a des préoccupations à Bino. Otungi Samaki est belé selon dire selon comme on dit toujours que l'apparence a été toujours trompeuse. Donc peut-être on a pas courage naie ou on a nini naie de cela qui est beau juger ndenge obo juger qui est mais boyo qui est mon connaît oui, les autres disent aux a voyou, aux a mal bouche. Moi je dis seulement au bango. Balo baka bako misaka. Pour dîner la fleuve, faut que la fleuve. Attention, moi la pêcher, faut que la fleuve te dîner. Et puis pour me la commune, faut attention non quoi pasteur. Il y a pas, il y a sang. Sauf que l'église, sang a communauté. Donc vraiment na za voyuté. Boulot na ngetinda so fingi président na ngapa na liera kwanga nanga. Oti fingi orchestre na ngai pa na sala ka no moni na telemelio. So barbani Jésus a voyou pour Jésus bola l'église. Après ça peut battre papier ba kenalo to pe Jésus a voyou té parce qu'ils avaient touché là où ils ne pouvaient pas toucher. So toucher pas toucher raté maintenant. Yo qui pas na bino soko kuti camarade non j'ai fait maman na bino. Rotiquette sur rotiquette au Tunis comme de Tindagi. Le fond maintenant mélanger malamoko. Donc naza voyou mais so toucher pas na liaka. Tout le monde a rango, dans la politique. Son excellence c'est la même mende. A manqué Obama la télévision, a manqué Sarkozy ni François Hollande la TV. A la créneau n'a pas été président, mais parce qu'ils avaient touché son Congo. Moi ne touche pas mon papa chéri, ne touche pas mon binadama. Parce que c'est lui qui m'a façonné. Yem ta salanga boy. Vous comprenez? Et donc c'est bon, ma salanga deni. Donc camarade dans la colonne le pango yeyo. Donc on va pas nanga donc on a ça nanga l'aise. Donc on a voyouté, besoin vrai na voyouté. Vraiment merci, toujours continuer Karana. Petit asso Schengen do baro bat masanga masanga bité era cha on a frigo. Attends na 3 heures la rapio 4 heures et puis donc il y aura 18 heures quand pas petit asso fait à Schengen petit na biso. Na voyou te zonga pop la voyou te me batu ya le barabon. Na so fini ne papa cérémonie qui voyou nanga. Et ça fait comment leur batu balo barabon yo moko de toi même obi ke batu balo nanga la za bongo. Et ça la on Bible le bien ma ben balo balo ma beba kutu nango. So balo ma beba kutu nango te za bon. Kongo la kalfira mututu Jésus ba benga moi na gwa, moi na nganga, moi na nani. Bon il y a bien nzeta mbesi batumbi bobiso ya kalinga et biso ya mbe nzeta mbesi batumbi bobiso ya kauka ba otumba pekaka donc bref bako bano mabe bakutu na mote ngai so fing papa seto ozwanga te so fing oke senanga to nga so fing ndeko na nga bota meni papa mama moko na ko luko na tunyo ya bandaki ndenge nini olobaki na nini mais so tungi papa sheki na ko tuno te pona moni ngozo nsenga électricien na Congo basi ba bon sa phase na sambwa na Congo ma Brigitte nene na cheki singa na senga pela ki mwinde peli na zonga so électricien s'il te plaît moi il est pas coupé na ke to ka ba terre na zwaka bo papa chéro vanda bo mettre was ndeni nous en France c'était na beti mutu mona France pour na mettre beti susté mettre na $100 les gars na Western vient ngai pour na papa chéri bon na électricien na $50 pour mettre was ndeni pour ya ka bon ça mwinde na pela ki te ke ni tu fais ça c'est ki mwinde prise de ça la gité donc na zwaka tout papa chéri so tout moli papa chéri na tout na raté so et puis nzamba sunganga na tout la raté ba guerre tout papa chéri na gagné ça ko pema de papa c'est na comment te okoko pema ça mais quand tu na grand au moins na le balangue okoko pema net ce que to kita ce que moi mukie Mosaka étant que porte-parole nakati ya BCBG oko Mosaka ko sunga biso na balando botala bayeba ba crinini Mosaka tana na BCBG na bikoma to kiti te to kiti Mosaka to kita moi mukie bino biloko mbongo tika ya rolia okolo bango te pour ba futelo ba minéval oye osala déjà oye za kuliste to yeba kasi kaka kaka on se trouve ya parler langa mais so binanga Mosaka expliquer so biloko kabana libana bon d'accord lokolo boy oye libana oye ndaku no pesa biso daka moko apo pesi ya libanda te Mosaka ngamna sengi yo s'il te plaît oui ngamna sengi yo vraiment oui bafumbo lesa otika na parler tant so balambi vous avez ma jour balambaki loso mbata loso ba sepeli te takwanga bazotika ki kwanga loba ngote mais jour au moins no bokamane lupango buka na to swani na oloba bon ngaso na swani te na oloba ndeni te bisiko biso bato to landa kabino na bato balanda kabino Mosaka ta moko na BCBG apo tangeli biso oyo soki ya libanda na tanga ndako so tanga te po ya ndako na zanano soki na lobimi na zamba te babeta maxolo magali te ezana
nenga mabete parce que to yebi pe ba cri yango e beta pe. Et ça la pe succès. Neti ngai naza nanga na yebi yango. Mais na ko devancer yo te. Po to yebi pe ça la ba succès. Yeba au sali découverte na yo te que la mamie na source. Au sali découverte. O yo ça émission na parler émission na garage. Est-ce to ka blanzela. To ka blanzela to poni na sali émission papa ndekola ngai. Pesa biso pesa la batu mususu. Loko lingi lokumu wana to kitisa ka batu mususu. Pesa biso ka so pesa. Bila ngana kitisa batu mususu na loba te loba na solo bi ya libanda la po to na lire là-bas. Pourquoi? Bon d'accord. Moi je viens quitter avant leur boya. Donc qu'est-ce qu'on a bon contexte? Na ro kita faire. Na ro kita falite, na ro kita petit na fabriquer c'était bazala ba gaz na bango. Mais ce qu'il y a bien non que no biloko na nga ba yemba. Ah na ro ba no que no na bongai. Donc kasi na boyo wana na kimosaka sikoto yo kana. Fuli petit na nga so tali bien. Album abongai au mona ne bandeli wana na bete Fabrice na ninga mingi mais ezelo rozwaki sans osenganga peut-être dans un endroit là le pour na bénéficier na ngana ngote pour ça œuvre d'esprit dans la prité so tel bongai parole clé o lenga na munena lenga na muki o lenga na pemela lenga na muindo o lenga na kosoma mapona lenga na kofutela bilo wala tout ngam na komango Moutou ngati on nzem c'est la singa on n'a pas l'émission Marius Munga mais Fabrice a challenge ça la succès il y a un peu petit album nebima pour apporter des chansons promotionnelles et bengi album donc mon alors libelle ya mama et pour naka kitoko to mabe mona te ipupa ya mosaka nazenga mabete pour na temps diminuer banté na ba biloko langa pour mona nde nazalaka mais si na loba loba pango trop au mona neti na jire na kobalate soki ozongite na papa pika kiona ba madinga sa mabenga kenda tipo ba koko Philippe akimangala ndako ngala bala mwambe ba madiluana ba papa so madiba pe son âme mutu prophète ya suka prophète na ngata na bandi boulot ya liboso na super barza mutaloba on a TV Luambo bozo pesa bokabonité dans un mutu so na besoin na tala banda papa Luambo na ba madilu na ba fere na ba fali ba tout faire utabina nga na sale grâce na komaka ba prophète na ba prophète ayemba on na kin 24 cher na faire na sala ngo na 5 premier monsieur papa chéri bina dans so pesa nga val na pesi na nga ezebele nga prophète pa na nga ezalo rola au moins tumba ça c'est une cité muto tchaka tumba ndima qui force à tumba côté nazalo rola parfait ce qui est pessis odeur te muto ndima qui parfait na ngote donc nga prophète nga ça différence nga papa le tumba la vie waze quoi na pessis papa le tumba ba bonne fête na ye différence nga la vie waze quoi na papa le tumba bango ba sala proverbe so bien nation na sala proverbe tel nga sala proverbe nga na lo ba proverbe donc nga sala ko ko la ngona bralima donc yim to la ngona masangeti gani mais on a la ngona bar masangeti aussi là donc nga la lo ba ka pour nga sala proverbe te moti mikono ba ke bazo pesa valeur na menisio a sala mbetu ke na nzambo a sala pongi opose ke na mbetu fo na pongi ya bengal ba ke ba loko moko te beaucoup comme ça papa chez moi tout bosalo a sala nango so boule donc ngai na bablo ka libanso na ntanglo okolemba ba koko ko ipupa to comment so mbale éternellement nazala manzaka ba album tezo bima mikolo nazala manzaka même pas petit na ninga mingi kabe watanabe so yoki ba jijara demarche na se mbula te ngai na semble musu bakumba patalo musu ba tokomta na mabanga elobini maloba oyo fiancé na zo ibso lelo so bokomi na ndaku yonka no ibso et comment maman yo tika comment bengo maman na nani o kana bengo chéri te tika li chéri vi mbimba o pese biso maman yo so mo bana te bana baza ba bien ba don ba bien privé en Nzambe tika li chéri ne suka vi yango mindele na poto ba koko bazo ke na kuti na koko ba koko na Dallas Bako kene pique-nique. Bako bako kene journée Saint-Valentin. Bisous na Congo. Bako journée tout comment ya bana mike. Saint-Valentin ya bana. Fête bonne année ya bana. Noël c'est pour les enfants. Merci Blanchard. Merci Blanchard. Fête c'est pour les enfants. C'est blanc. Mais shit na mi passe tout. Tout le bangai. Wana kende papa c'est oti kangala. Aïe, j'y vais bien. Ah, Jean-Claude Van Damme. Vous salez. Oh, Jean-Claude Van Damme, Aza sportif. Papa, je reste à karatéka. Donc, tu as salé en voyant Karabomba, avec un recto vaisseau. Et puis, Jean-Claude Van Damme a commandé un jetili, a commandé un note. Marma sur le Rayangwana. Au bin Zemo Boyoka, il me connaît. Tu as quel bouchon caté. Bouchaka, Michael Jackson, tu as pile, la bloc à pas. Nzemba, ma case à Omba. Bah, ma seule bête à Rayangwana. Capoton, papa, chéri, chanter, bah, ton à la kibonti. Bah, et puis à côté, à lobby, nepeka. Et puis, quand la lobby à mon caca. À l'accueil, le sous que Moussaka Tumbola. Tout donc il y a tous les maîtres dans la bête va mettre toi ok c'est votre ça na bola bino po Jacques Van Damme tabisinga na tumbula bino donc so mais na tenga na okanga luketu ok te bon akuta biso na yo akuta biso na yo akuta ngala yo Jacques Van Damme akuta
bembete pour mettre bon maillot. Ah oui, il y a un côté qu'on a mort. Habité, yo mo mi tala. Mètre, Jean-Claude va ta dégamètre, tout millimètre. Donc il y a sous capella dans Zambie. Jean-Claude va passer tout marquasi. Ouais. Parce que Jean-Claude album est limité, aussi c'est pas papa chez Indé. Donc c'est on met suis là. On voit il suis là. Ouais, on bat. Merci beaucoup. Chers internautes, bye bye. Retrouvons-nous tout juste après.